Balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Émission na biso ebandi toye lisusu tosolola masolo ya mboka na biso ndenge tomesana. Tozali kosenga babolimbisi na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout po na temps mundlai oyo tozwi tozali kosala susu ba émission te. En tout cas, nzoto eningana ki ngai vraiment makasi yango wana esenga ki nazala na repos na kokaki vraiment koya te to ko forcer nzoto te parce que nzoto eningana ki esenga ki vraiment il faut nazala na repos na tosi repos na ngai na kobondela nzambe abikisi ngai apesi ngai makasi yango wana na mokolo ya lelo na ye lisusu tosolola masolo ya mboka na biso ndenge to mesana na pesi mbote na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout pe na pesi merci na ba oyo nyonso bazalaki kobenganga bazalaki kotungisanga koluka koyeba ndenge nini na osala ba émission te ndenge nini pona nini na omona te tango na yebisaki ba misusu ke naza maladi nzoto ederange nga nzoto eningani ba misusu bazalaki kobenganga na tongo na midi na pokwa na pesi bino ba merci pe misusu bazalaki kotikela ngai ba voice na ba WhatsApp kokomela ngai en tout cas na eko comprendre que musala oyo tosalaka ezalaka pona pamba te eza na ba oyo balandaka nga balandaka émission na nga pe baza touché pe basepelaka na musala oyo naza kosala pona peuple na nga to pona mboka na ngai naza vraiment na esengo to naza touché vraiment ya koloba na bino merci ya kosenga na bino merci na soutien na bino na ba o bazaki kobondela pona nga ba o bazaki ko conseiller ko benga tangu nyonso pe ko solola nanga bazaki ko lendisa nga ko pesa nga makasi en tout cas nzambe ya lola apambola bino na émission na biso ya Diaspora Debout biso nyonso toyebi ke tobandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo na makambu to na nzoto ndenge ningana kinga epesi nga lisusu makasi ya konetola Yesu Kristo likolo na nyonso pe ya kotalisa bino balandi ya émission na biso Diaspora Debout oyo ngai moko na lobaka na bino exhortation oyo na exhortaka bino kolendisa oyo na lendisaka bino en tout cas ezalaka ya lokuta te ezalaka pe ya masolo te ezalaka vraiment réalité pe vie na leki na citation moko oyo nzoto nanga vraiment ninganaki na lolenge ya kosakana te kasi Yesu Kristo oyo azali nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob Yesu Kristo oyo totombolaka oyo tobengi na kombo ya Jehova Rafa nzambe oyo abikisaka abikisi ngai na maladi to na nzoto na nga ndenge ezalaki déranger abikisi ngai yango na eko netola ye lisusu likolo na nyonso na monde visible pe na monde invisible aza ya solo nzambe Jésus Christ de Nazareth yo muto nano ndimi ete ndima Yesu Kristo lokola mokoni pe mobikisi na yo yo muto nano pesi bomo na Yesu Kristo te nazo yebisa yo ta yango kozela lobi te pesa bomo na Yesu Kristo po lobi ezala trop tard te yo muto zo passer na ba difficulté na ba situation moko difficile yo muto za malade même na hôpital ba docteur ba lobi moyen ba traiter eza susu te même ba kotisi yo na ba contrôle nyonso maladie emonanité eloko oyo gana yangi na yebisa yo ndima Yesu Kristo pe pesa mikumba na epa na Yesu Kristo ye akobikisa yo ye aleki ba docteur ya mokili oyo na makasi pe na nguya pe na kotraiter
atraitaka maladie nyonso eza visible to oyo eza invisible. Ye akobikisa yo na sorti nyonso ya maladie ya lolenge nyonso aza capable ya kobikisa yo. Zwa mikumba na yo, zwa ba problème na yo, pesa yango na Yesu Kristo en tant que mokonzi pe mobikisi na yo, akopesa yo solution, akobikisa yo. Yango wana toye konetola kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso. Nzambe ya musée aidi na bala o azali père ya réveil ya mboka na biso, to pamboli kombo na Yesu Kristo. Biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toye lisusu kopesa bino bambote bisika nyonso balandi ya émission na biso Diaspora Debout. To sengi na bino bo continuer na ko partager ba vidéo na biso, bo partager yango vraiment, bo s'abonner ndenge bo mesana ko ba oyo nyonso nanu ba s'abonner te, bas bo s'abonner soki mbala ya liboso olanda émission na biso, s'abonner ndenge baninga mosusu basi ba s'abonna, pe bo partager ndenge baninga mosusu ba partageaka. To yo muto partageaka déjà, continuer na ko partager o ezali ba vidéo na biso ndenge to mesana, bo soutenir biso, to na posa ya soutien na bino, to na posa bo aimer ba vidéo na biso, ba émission na biso nyonso to sala, s'il vous plaît, bo aimer yango vraiment. To na posa ya ba commentaire mbala sima na ba émission ko ya to ko banda pe ko tanga ba kombo ya batu oyo baza ko commenter pona kopesa bino pe makasi ekosalaka vraiment bien pona kotombola émission. Pe bozwaka vraiment temps ya kolandaka ba émission na biso ebandeli kino na suka po YouTube apesa biso pe valeur, po chaîne na biso ya YouTube ezwa pe valeur na niveau ya YouTube, po chaîne na biso ekende liboso. Toza na posa ya chaîne na biso to esango munene, toza na posa to fongola o ezali ba branche ebele na kati ya chaîne na biso ya Diaspora Debout ekozala vraiment malamu. Kasi eloko ekosala ke toki liboso eza kaka soutien na bino balandi ya émission na biso, ekosala biso malamu soki bozo soutenir biso na ko aimer ba vidéo na biso, na ko commenter, bozo commenter, boza ko partager, pe ba abonner bozo bakisama. Toza na posa ya ba abonner bo bakisama vraiment ebele, ekosala biso malamu. Toza na posa to tombola chaîne oyo ya Diaspora Debout. Oyo nyonso aza na posa abenga problème ezate bo benga biso kaka na ba numéro oyo ya biso bozana yango, to na chaîne ya YouTube na biso tango to komaka titre, to komaka pe numéro na biso, ozana posa ya to lobela ba faire na yo, ozana posa okoma partenaire na biso parce que ozana posa ya ba partenaire, ozana posa o soutenir biso, ozo préparer anniversaire to jour no ya anniversaire, ozo préparer libala to jour ya mariage no, ozana posa to lobela to kolobela, ozana posa to lobela anniversaire ya mwasi na yo, ya yo moko to ya bana na yo, tozali disponible ya koyamba bapel na bino. Tozana posa bo soutenir o ezali chaîne na biso, tozana posa to sala musala moko malamu, tozana posa ya soutien ya bandeko nyonso pe ya ba congolais nyonso awa nde tolobelaka makambo ya de père et de mère, parce que chaîne oyo ezali ya ba congolais, ezali pona kolobela Congo, kobundela ba congolais pe ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza candidat na biso. Yango wana toana posa ya soutien ya moto nyonso, même ba église oyo ezo préparer ba séminaire, ezo préparer ba campagne, ezo préparer ba convention, ozana posa to lobela, ozana posa to sala ya publicité, benga biso, tika message no na YouTube na biso, pardon, tika message no na WhatsApp na biso, tokozwa message no komela biso, soki obengi ta mosusu ozwi biso te, komela biso, tokozwa message na yo okomona, toko répondre yo
et cause à vraiment problème était pour tous en pour ça il y a soutien tous en pour ça chaîne na biso eke liboso pe e ya munene ya wana to lingi congolais nyoso atia maboko a soutenir biso yo muto sepela kana musala auto sala o sepela kana chaîne pe na be émission na biso ko hésiter te pour na ko soutenir biso toyebi ke tant oyo topemaki tozaki na répondre nzoto eninganaki makambo eleki ebele kasi tokobanda kolobela oyo ezali batualité ya Congo mingi oyo eleki pe oyo toza nango sika sikoyo tokobanda kolobela yango na baémission oyo tokobanda kosala lokola lelo pe sika sikoyo toyebi ke toza na makambo oyo ezali ya ba campagne électorale esi ebandi yango nde eza mama na likambo oyo ezosala ke biso nyonso ba congolais il faut tosangana moto moko to soutenir numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango nde ezali mama na likambo sika sikoyo il faut to dénoncer banguna ya Congo il faut to telemela banguna ya Congo banguna pe basangani basali ya bango pe complot baza kosala ya bango pe ba projet bango pe basangani po ba soutenir ya bango pe mutu Moïse Katumbi aza ya biso te ba congolais Moïse Katumbi azali ya ba étranger ba azali ya ba multinational azali ya ba impérialiste azali ya communauté internationale Moïse Katumbi parrain nae ezali Kagame Rwanda oyo eza kobundisa biso yango wana biso ba oyo to telemi pona ko mobiliser peuple congolais koyebisa peuple congolais zala vraiment vigilant zwa sagesse zwa intelligence zala patriote bundela mboka na yo peuple congolais koteka mboka na yo te likolo ya $10 likolo ya $20 likolo ya $100 même ata ba peso $1000 ko trahir peuple na yo te koteka mboka na yo te biso nyonso tozomona makambo ndenge nini ezokende pe nzamba sali biso ba congolais grâce to comprendre banani baza ya biso banani pe baza ya biso te lelo to comprendre banani baza bapaya banani bazali bana ya mboka esali ke lelo oyo topesa nzambe merci po banda président Félix akabaka Congo na maboko ya nzambe ba complot ebele diabolique satanique lelo eza nil et sans effet et échoué makambo ebele oyo toyebaka te ezalaka ya kobatama lelo oyo toye koyeba yango ba infiltré na ba traître ebele oyo bazaki na mboka na biso lelo oyo babimi na poisa yango wana lokola sika sikoyo tokende na mama na likambo eza élection oyo ekosalama le 20 décembre ya année au 2023 tozali totikali na bajou ya kotanga sikoyo élection lokola ezoya mpona kochanger makambo ebele makambo ni élection ekochanger liboso ba traître oyo nyonso bazalaki na kati ya ba institution bakolongwa parce que peuple congolais toko voter kaka ba de père et de mère toko voter bana ya mboka ba congolais toko bengana ba étranger nyonso toko bengana ba traître pe ba infiltré nyonso bana Congo toza koloba bozwa maele même boyebi traître moko to infiltré moko infiltré biso aza na kati ya union sacrée tokoki ko voter yete pe toko voter ba député na yete même aza na kati ya union sacrée même oyo azoloba ke nga na ko soutenir président de la république soki toyebi déjà que aza traître aza infiltré peuple congolais to voter yete to voter pe ba membre ya parti politique na yete parce que eza ba congolais mususu to kota na distraction to koki ko boya leader moko poye a participer na ko détruire Congo kasi bato oye atie ya bimisi toke ko voter bango donc le basé que peut to voter pe leader wana po akozwa makasi akozwa mot à dire na nzela ya bato na oyo biso to ko voter kasi soki to boyi ko voter ye leader wana na bato na ye
to sungi mboka Congo. Leader wana akozwa susu makasi te yako bebisa makambo ebele oyo esenga mboka na biso esala to esenga mboka na biso esala po ekende liboso. Yango wana pepe congolais tozala prudent to yeba ke ezana ba infiltré pe ba traître belé oyo bakoti na kati ya union sake pona ko distraire biso baye ko luka ba voix balingi kaka to voter bango po lobby bango ne bakotia président bakal bango ne bakoya na cahier de charge bango ne bakoluka ba imposer président akokisana ba posa na bango to ba pesa président ba proposer président ba makamna bango soki bakozala na ba député o bango bakozwa makasi ya ko tia président bakali bakozwa makasi ya ko memela président cahier de charge na bango kasi soki to pinir bango to boy ko voter bango pe ba leader pe ba membre ya ba parti na bango ba député na bango engelo ba ke président akozala libre yangwana tozo senga na peuple congolais. Na première position, il faut voter président Félix Antoine Tshisekedi to pesa une majorité. To voter président pe to pesa une majorité. Pour na ko pesa président majorité écrasante au président akozala na force. Ya liboso, il faut voter ba député ya IDPS. Bangonde bazali parti présidentiel, bangonde bakozala ba député ya président de la République. Ce qui te pesi président Félix ou ezali majorité écrasante te voter ba député ya IDPS même ba député national même ba député provincial engelo ba ke président Félix a eu pouvoir moko o eza assuré pour na kotombola République démocratique du Congo. Sika sikoyo pour na ko élargir o ezali majorité autoropéenne na président ne kosenga na kati ya union sacrée ezali na batu oyo babongwani na lolenge ya bien bazongi vraiment na côté ya peuple pe na côté ya mboka Congo ba eza na batu oyo bazali na kati ya union sacrée na bolingo nyonso pona ko travailler na vision ya président pe ko tombola Congo tokoyeba bango ndenge nini tokoyeba bango déjà na mandat oya 5 ans auto silisi totalaka boluka ba ministre ya parti gauche ba ministre ya parti droite ba travailler ndenge nini ba ministre nini oyo ba sali impact ba ministre nini oyo ba travailler malamu sikoyo botala ba ministre wana botala pe na ba parti politique na bango ba wuti wapi ba député nini oyo ba ministre na bazana bango nde eti na biso tous voter ba ministre wana pe na ba député na bango pona ko élargir majorité oyo to ko pesa na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu lokola Jean-Pierre Mbemba il faut voter pe na ba député na e po Jean-Pierre Mbemba alakisi ki aza patriote alakisi ki azongi côté ya peuple pe côté ya mboka azo lakisa ki azo soutenir vision ya président de la République mutu lokola mama Adèle Kaimdi pona nini to boya pona nini to soutenir yete pona nini baza ebele oyo tokoki kotanga bakombo kasi ezotinda biso to soutenir bango pe to voter ba député na bango ekosala biso tolonga tozala na force kasi ba parti ebele pe mususu oyo tomoni ba ministre na bango basali eloko te seke ba président na bango nde batindi bango basala eloko te ba gouverneur oyo bazowuta na ba parti mususu mais basali eloko te na ba province oyo bazali soki totali na ba gouverneur ya tous les 26 provinces tomona kaka nabu ya ba province oyo évolue o misala esala mezo monana kasi na ba province mususu misala ezo salama mezo zala étouffé ezo rumela pona nini
po ba gouverneur o bazakuna bazo salela cahier de charge o ya parti politique na bango. Yangwana ba salike misala ezala étouffé et monana te. Pendant soki tozui 2 ans et demi banda gouvernement ya Sam Lokonde et Bimi parce que yango déjà meilleur gouvernement o esali musala banda wana to mona même mama Fifi Masuka musala munene o asali sikoyo soki mama Fifi Masuka mwana mwasi asali pona nini te na ba province mususu pe ba gouverneur pe mususu bango pe basali lokola mama Fifi Masuka pona nini. Pourquoi maman Fifi Masuka a avancé bango asali musala munene pe misala ya kitoko o esalami endimami na président de la République na peuple congolais pe na batu nyonso. Yango wana ezo senga biso ba congolais to fongola misu lokola to ke voter ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut tozala très prudent to yeba banani to voter banani to repousse à pembe na président pour ba travailler na président na deuxième bonheur parce que deuxième mandat to bengango mandat du bonheur bonheur pour na peuple congolais bonheur pour la République démocratique du Congo mboka na biso eza mandat du bonheur mutu akosa mutu te mbatu bakosa te. Merci na bana ya Goma ndenge bo humilier juif wana Zambie wana Italien wana mupaya ye akanisaki lokola cour constitutionnel ba boy ba problème ba luki kimia po bango ba préparaki déjà bata insécurité ba lukaki affrontement to guerre civile et salama cour constitutionnel ba tiena se bandimi kolekisa ba candidature na bango nyonso bango bakanisaki peuple congolais pe akolekisa bango akondima bango bindimela po baza na mbongo ya muyibi ba na mbongo ya makila. Merci na bana ya Kisangani oyo ba mashaki balobi ke baboyi mbongo bango balingi fachi bana ya Kisangani malgré batu ya Moïse Katumbi baluki ba tromper batu na ba image ya lokuta toyebi ba jeune na bango toyebi bango baza makasi na kobalola ba image ko bakisa ba image ya lokuta ba ngi bala kisa biso lokola Moïse asaki plein ya makasi na Kisangani nzoka batu o bazaki na kati ya meeting wana ba moni na ba groupe na bango ya ba WhatsApp bango bazali balobi te makambo biso to omona awa eza ba video bino botina ba groupe te ba video botina groupe eza monté eza lokuta Moïse awa sali na mpiaka pe batu mususu na banzela bazo marcher bazo yemba ke baboyi na bango mbongo baboyi Moïse balingi kaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bana ya Goma nde kutu baye kotomboka ya kotomboka bakangi banzela baboyi Moïse akota soki ba policier bayaki te mais Moïse anga sala même pas ata meeting wa salaki na Goma même asali meeting omona azui anta 1000 personnes bakokite nyonso wana elakisi ke peuple congolais azui maturité peuple congolais azui vraiment conscience peuple congolais a comprendre makambo biso tolobaka makambo balandaka na ba parlementaire debout oyo nyonso IDPS makambo oyo ba communicateur nyonso ya président de la République balobaka na ba différentes émissions peuple congolais alandaka pe a capité maloba wana pe merci na Noël Tchani to senga na peuple congolais bo voter Noël Tchani po na ye moko akende ko bundela loi na ye na kati ya Assemblée nationale bo voter en tant que député mais na place ya présidentielle ezaka kana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende mutoto ko voter yango wana tozo senga na ba province nyonso na ba congolais nyonso na ba province nyonso oyo juif wana na comité italien wana Zambie wana na comité to sala biso nyonso ndenge bana ya Goma basali ekozala malamu to sukisa bango lokola bango basali complot basangani lokola ba matata mponyo
ba Franki Diongo bango nyonso ba pesi force na Moïse Katumbi contre peuple congolais. Biso peuple congolais toko sangana to pesi force na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les Congolais sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les Congolais biso nyonso sima ya numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana papa Etienne Tshisekedi, mwana ya mama Marthe Kasalu, mobali ya mama Denise Nyakero, yende biso toko voter papa na Antonio, papa na Antonio mwana nae ya mobali biso nyonso toko voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekozala malamu. Topesi merci na bana ya Congo Central na lolenge boyambi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bolakisi ke boaba congolais ya solo Congo eza ya bino. Bana ya Kindu merci na ndenge boyambi président Félix. Bana ya Équateur oyo président Félix azasika sikoyo azosala tournoi na mboka Équateur. En tout cas félicitations. Tozo senga ndenge boyambi Félix candidat nyonso présidentiel akoya na sima Félix bobenga na ye boyamba yete toboyi peuple congolais boya ko participer na ba campagne to na ba meeting ya batu oyo bazobundisa biso bato ba kotanga ta kombo ya Paul Kagame te batu oyo baza ko jamais ko dénoncer ba paya to ba agresseur na biso batu oyo bazozwa soutien na bango na banguna ya République démocratique du Congo. En tout cas peuple congolais topesi bino merci. Oyo tozalaki na yango po toloba to tosolola na bino na émission ya lelo yango wana lokola nzamba pesi biso makasi abikisi biso tozongi na musala na biso oyo tozwa na engagement na biso ya kobundela mboka ya ko soutenir président de la République anta bazwi biso te parce que toyebaki ke bakozwa pe kati na biso ba communicateur ndambo ya batu po na ko soutenir président de la République kasi na nzela ya ba chaîne na biso tokobanda soutenir président de la République to soutenir mboka soki pe ekosala ke mikolo ekoya ba reconnaître biso bazwa biso to ba soutenir biso to ba pesa biso makasi ya kosalela président de la République campagne ekozala pe malamu ekosunga biso po toza nango pe besoin. Peuple congolais o nyonso aza touché ya ko soutenir chaîne na biso ya ko soutenir biso bo hésiter te mitema na biso to maboko na biso eza ya kofungwama pona koyamba soutien nyonso ekouta na bino tokutani na mbalasima. Vive la République démocratique du Congo ya papa Etienne Tshisekedi o azali père de la démocratie super héros national. Vive la République démocratique du Congo ya Musée Aidina Bala o azali père ya réveil ya mboka na biso. Nzambe apambola République démocratique du Congo, Nzambe apambola peuple congolais, tokutani na mbalasima. Merci. Bye.